Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino nyoso to ba bolingaka maman Eliane Nito. Na pesi mino ba mbote, ba ebwe ma vimpi muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni mino ba ndeko nanga, est-ce que boa malamu, boni santé, bola muki bien? Na lobaka toujours ke kolala kolamukeza habitude ete soki nzambe apesi biso pe ma bomo ito pesa merci. Po na ba oyo batiki biso muko lelo to liki bango lelo ko motezaka likambo ngolu nzambe asali biso kaka ngolu te baka na kopesa kaka nzambe merci reconnaissance c'est vraiment très important. Merci mingi na bino surtout ba bolinga maman Eliane Nito na bino oyo bosepela maman Eliane Nito na bino oyo botalaka maman Eliane Nito na bino oyo bo partagera ba émission maman Eliane Nito mingi na loba ke so za mutakanda kotala ngate po okosepela na ona ngai te na tongo lelo naza na posa kolakisa ndenge nini tokoki kosala mbinzo ne toko kosala mbinzo na sali yango na demande ya ndeko moko ya mobali mutayebisaki ngai ke mama mwasi na ngai soko asali mbinzo bino boyebi kaka bana na biso ba jeune kolamba na bango ezaka penza mwa mobulu bana na biso ba jeune oyo kolamba na bango eza mwa mobulu mwa kaka lelo tolia pizza ko tolia na biso ka pizza lelo nasalaka pire lelo nasalaka ba pâte or ozomona ke mibali bango bazobala bamesana baloboko ya bamama bamesana ndenge nini bamama na bango babandaki kolambela bango toza ba-africain et surtout so toza ba-congolais biso ba-congolais toza bato toliaka kitoko toliaka malamu pe likolo nango mingi toyebi kolamba tolambaka vraiment kitoko lelo ata basali concours ya culture ya ba-africain biso nyonso toleka penza tolamba en tout cas nakanisi tokozwa place ya suka te po vraiment biso bazairwa likambo na kolamba toyebi vraiment kolamba tolambaka penza kitoko toza na posa bana na biso ba apprendre bana na biso ba yekola pe kolamba ndenge biso ba mama pe nous aussi nous avons appris aussi auprès de nos mamans ba mama banda kolakisa biso elo ka eza mabe pona bana na biso awa mutuma kasi elobi ngai yeyo ba parents balakisaka c'est pas que balakisaka te mobota kolakisa mwana tala boye kota ndenge balamba keloko oyo komona mwana mwasi ozolinga te tala nde baselaka moi j'aime pas les chenilles. Mais toi, tu n'aimes pas les chenilles, mais tu ne connais pas la personne qui tu vas épouser. Regarde, j'aime pas les chenilles. Moi, les mises, ça sent mauvais, je ne peux même pas toucher. Toi, tu ne peux pas toucher parce que c'est toi. Mais quand tu vas décider de te marier, tu vas tomber sur un homme qui aime les chenilles, un homme qui adore le poisson fumé. Il faut toujours apprendre. Boye kolaka c'est vraiment important. Ce qui toke na bikola na mususu komona mwana 15 ans alambaka chapuchene ce qui chapuchene alambaka yango déjà cela mango bien pourquoi parce que ba parents balakisi a tosi ba boti ayoki makambo ba parents bazolakisa ye abandi kolamba ba chep na bango wana mbinzo ezelo komoko vraiment ezaka pona ba jeune te même na ba mikolo pe barataka mbinzo parce que mbinzo ezalaka na bosoto salité makasi oyo nyonso eza salite ebimi na kati ya mbinzo sikoyo ba jeune fille na biso lokola bayebaka penza kolamba te lokola bayebaka musala te bazalaka motema moto bazali likolo kaka nasala mbango na kota TikTok nasala mbango na kota Instagram nasala boye mono lambi mbinzo na ba salite nango ok mbinzo oyo nyonso bozomona eza salite ya mbinzo oyo eza ba makala ya ba mbinzo donc mbinzo azaka vraiment na bosoto makasi faut koyeba kopona mbinzo nanga nazo sala lelo yango oyo nde bomoni boye mbinzo yango oyo mbinzo oyo nde bomoni na sokoli yango kitoko makasi sokoli mbinzo nanga makasi na sokoli nde bomoni salite oyo nyonso oteki na kati ya mbinzo na sima ya kosokola mbinzo na ngai na kamati yango na tie yango na kati ya mai. Poza va kotia mbinzo nanga na kati ya mai na kamati mwa mungwa na sopi na kati ya mbinzo nanga. Sikoyo mbinzo oyo na kolamba yango moko te na kolamba mbinzo oyo nazo sangisa mbinzo nde bomoni boye mbinzo yango oyo mbinzo nanga yango nde bozomona yango wana na kolamba yango moko te mbinzo nazo sangisa yango ba osala 3 pièces. Mbiso yo ezali mbiso tobengi kamanyoka mbiso tobengaka kamanyoka oyo eza biloko ya cher o bozomona mbiso eza cher eleki soso na cher oyo bomoni eza mbisi oyo tobengi na bino mobona molambi deja yebi oyo eza mbisi nini oyo ezali mbisi ya kitoko so talika na miso ya molambi ata na pese komwa mbisi oyo te yo moko oyeba eza mbisi nini mbisi oyo ezali mbisi oyo tobengi mboto molambi soko atala yebi deja oyo eza mbisi nini eza mboto na sukoli mboto nanga kitoko na longoli poso ya mboto na bwaki longoli poso nyonso to na bwaki
mbisi nanga oyo to bengi kamanyoka to pe na baloba babengaka yango tusha o bozo mona penze za biloko ya cher soko kei na ndaku bayambi yo boy bayambi yo kitoko le basambela ososo na ngombe encore eza susu bio eleki soso eleki ngombe yango wana na chembisi nanga ya kamanyoka na kati ya mbinzo ndenge moni yango boy na chembisi nangai na kati ya mbinzo eloko ko dominer awa ezali nde mbinzo oyo mususu tozo cha pona to bakisa pona gu ezala suki toko makasi nde tozo sa biloko oyo ko mbinzo nde a dominer gu ya mbinzo nde tozo nango besoin awa na kati na kamati pe mbisi na biso okoki ko chape n'importe quel mbisi okolinga menga na che mbisi oyo to bengi na kombo ya mboto na nga yango oyo na che na kati na sina sokola ki mbisi na nga kitoko na chango na mai na chango mungwa po ekota gu po mbisi pa bonga kota mwa mungwa po azala kitoko aza elengi na che mboto na nga recette na nga na lobi eza cheni biloko musu na zo bakisa pona ko bakisa ko sangisa to sala 3 pièces moya kitoko ya elengi yango na naza ko bakisa mais cheni nde akoleka na ebele cheni nde akoleka nyonso soki moto alie mwa cheni na mopanzi nango nde ayoka boye oyo nalie mwa touche na mopanzi nango oyo nalie mboto yango esali nini eyeka kobakisa mais recette eza nde ya cheni na mokolo ya lelo donc recette na biso eza nde cheni mbinzo na biso yango nde eza recette na biso ya lelo sikoyo na yebeki ke na chaki mungwa na kati ya mbinzo na chaki mungwa na bambisi pe na chaki mungwa che mwa mai na che yango sala nini etoka mbinzo na biso etoka elemba ekotoka boye ekoti mwa mungwa kitoko po esala nini pona elemba kitoko voilà yango wana mbinzo na biso na bakisi susu mbisi na biso to bengi kamanyoka bakisi susu mbisi na kati ya mbinzo voilà bakisi susu mbisi na biso ya mboto na kati ya mbinzo na biso awa naza na kati mwa ai na ngai na pilipili na ngai mibale yango wana natie na kati ya mbinzo natika mbinzo etoka po elemba ezala mutu mususu akozwa pe ka mbinzo na ye bongo asokoli yango mbala moko abandi kokalinga nalobaka ya mille une façon de faire à manger kolamba ya lokwa liputa moko me mutu na mutu aza na ndenge akangelaka liputa musu akangaka mukuse musu akangaka mulai musu akangaka mutu na ndenge na ye oyo siko ndenge nga nazosalela mbinzo na nga mokolo ya lelo mbisi na nga ya mboto na che yango mbisi oyo tobengi kamanyoka mbinzo na biso edomine mbinzo eza ebele voilà wana na cheka baccompagnateur na che mwa ai na che pilipili na nga mibale etoka epesa biso pimbo na che pe na mungwa na kati ya mbinzo na biso la na kofinika yango po mbinzo na biso esala nini elema na mopanzi awa na sina bongisi deja kikalungu na ngai kalungu ya ngai bongisi nazokende kosala mafuta po nasala sauce ya mbinzo po na sauce ya mbinzo na bongisi awa matungulu na kati matungulu na ngai mibale na kati poivron na ngai moko sikoyo nazokende kosala sauce yango na che kikalungu na ngai na moto ndenge na wuti koloba ke eloko oyo babengi mbinzo eza na bosoto makasi il faut kosokola yango pe plusieurs fois il faut kosokola yango mingi olongoli oponi tala bomwa bamakala oyo nyonso salite il faut zoela yango temps mbinzo place basalaka yango ezaka nango kaka na makala ndenge bakausa na makala yaka na bosoto koloba teke nasala mbangu ekozala kaka na bosoto oyo nyonso bozomona bosoto ya mbinzo sikoyo soki oyebi kolamba te oza na patience te bosoto nyonso kosala nini kolamba yango nde bajeune fille basalaka ndenge wana amoni kaka boye kopona pasi tatatata atie na mai mobali moyalia biloko eza te asala boye libanga asala boye mabele asala boye ce n'est pas bien. Apprenez à bien faire les choses bolamba kitoko po bopesaka biso bamama na bino lokumu bopesa bamama lokumu esika bazobala bino na mabala boye bakovanda bien bopesa lokumu na baboti awa sikoyo naoketia mafuta mpona sala sauce na ngai
Voilà, on a total mafuta na biso. Nache matungulu na ngai na poivron vert moko, c'est tout. Voilà, on a zokalinga matungulu na poivron vert. Wana pe na pembeni mbinzo na biso eza kotoka. Voilà, wana mbinzo yango wana ezotoka 3 pièces hein? Mbiso tobenga manioka, mbinzo na mboto 3 pièces. Yango nde nasangisi awa. Yango nde toza kolamba totika yango etoka mungwa ekota malamu ekota bien na kati ya mbisi koto epe matungulu ezobela nango. Voilà, matungulu nanga ebeli koto pe mbinzo na biso namoni mai ekauki. Voilà, mbinzo pe ekauki nango mai. Nalongoli pilipili yaki na kati ya mbinzo po epanzana te. Natia yango de côté. Natia pilipili na mopanzi pour que epanzana na kati ya mbinzo te po batu nyonso te baliaka pilipili. Malamu pilipili eza na mopanzi. Yango nalongoli yango. Awa mbinzo ekauki mai eloko siko nazo sala. Nazwi mafuta natia na kati ya mbinzo. Avant natia yango matungulu nazo kalinga yango nanu. Voilà, natia mafuta na kati ya mbinzo. Natika mbinzo ekalinga mananu. Yango moko avant kene ya kotia matungulu. Mbinzo ekalinga manango nanu. Voilà. Voilà. Pourquoi nazo kalinga mbinzo? So na kalingi mbinzo te, nakamati nazwi matungulu nanga oyo na tia na mbinzo. Mbinzo kozala kwa mbinzo kaka batokisa kaka ke ya kutoka kaka etoka. Voilà pourquoi na tia ngo mafuta. Natika yango ekalinga mwa mukie. So ekalinga mi mwa ndambu. Après nde na continuer toujours na kolamba yango. Donc là ce qu'on fait kalingama. Tiki mbinzo kalingama mwa ndambu pour ekota goût. Goût ekota na kati ya mbinzo. So po chema ina mbinzo ko chape mai bele teke eleka no chaka mwa mai moko ke so mbinzo etoki so ki mbinzo elembi mai ekauki ndenge mai na ngai na kati ya mbinzo na ngai ekauki boy. Alors on a tika ngwe kalinga mama muke sauce nanga koto c'est bon déjà. Sauce nanga ici ebeli. Mbinzo so ekalinga mi apona sali mélange. Voilà ndebo moniona ndenge nini na biso za kokalingama kitoko yango wana ezokalingama nango basheni na biso ezokalingama sheni azokalingama na ye. Maintenant nakoki kotia matungulu yango wana natie na kati ya sheni. Voilà. Voilà. Mbinzo na biso yango wana ekoti matungulu. Koyo kiko balola yango ensemble comme ça. Matungulu ekota bien na kati ya mbinzo. Mbinzo pe ekota bien na kati ya matungulu comme ça. So na matungulu ekoti kitoko. Voilà.
tika ngo bon muke boye matungulu kota bien et sangana bien. Et voilà, totiki yango mwa muke ekalinga mwa ndambu. Goût ya matungulu kota na kati ya mbinzo, goût ya mbinzo kota na kati ya matungulu. Voilà, malgré que na cheki munga na kati ya mbinzo na biso, finalité na ngoza moi un peu de bouillon pour bouillon oyo ya pour les arana goût makasi. Voilà, un peu de bouillon. Pour bakisa biso sous moi goût ya kitoko lisusu na kati ya mbinzo. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Mbinzo la biso ya ngwana ebeli. Soko yambi bapa na mbinzo ezala na Congo, eza na poto soko yambi bango kitoko parce que mbinzo eza cher. Il est soso na cher. Mon mbinzo la biso yango ebeli comme ça. Voilà mbinzo yango wana. Voilà saka ndinga eza na mai te hein. Voilà. Voilà, mbinzo na biso yango wana eza na mai te o. Ekauki kitoko. Eza na mai te. Merci mingi na bino surtout ba bolinga maman Elia Nitu. Merci mingi na bino surtout bo sipela na émission maman Elia Nitu. Soki zamba no liboso kuta na émission nanga na kosenga na o s'abonner na Elia Nitu TV. Après avoir ko s'abonner, ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a émission ce qui est na kati ya chaîne na biso. Merci pour na bino obo partager rappel ba émission na ngai. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna. Nzamba nous benchene bana betu bons. Bonne journée, bye bye.